mama ye mama na lobe mama ye dele mabondela tolo na se mutu pe na moi olemba te mama dele mabondela isika nyonso bandeko balandi na biso ya émission ya bino bolingaka mingi bosolo na diaspora toujours prêt ya koservi bino bato bolingaka actualité ya mokili nde ezo se passer. Alors toujours na chaîne na biso oyo bomesana kolanda mingi tolo na se télévision 100% Jésus-Christ. Donc je dis un grand merci à la patronne maman Anne Kalambaye depuis France. Bon remarquez que na sima na ngai nazali na avenue Kikweta numéro 42 bis. Toye na matanga ya collègue na biso artiste et comédien Papa Alain Mabana oyo akufelaki mwasi na ye. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mbutu ezali entre côté mobali et puis na côté mwasi. Toye ba kino biso nyos toye ba ki matanga ezali na makala awa na Kikweta. Mais tant que quitter sur le terrain, tu remarqué que matanga ezati. Donc ba querelle côté entre côté ya famille ya mwasi et puis côté mobali. Mobali a lobby selon mobile à lobby que non il y a la star à koki kolela moi si na ye na esika o peut-être biso ba artiste soit ba artiste ba kota pour que comme balanda ki babuka non. Alors mobile à lobby faut même na milieu eza milieu public d'où tout le monde est libre ya kozala koya à l'aise et puis azonga à l'aise. Alors na simananga to kotam sa micro balader pour que to yeba qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi matanga eza sur na makala. Ta simananga na tanti na biso bonjour tanti. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Tout le monde est en forme. Hein? En fait, tout le monde parce que il y avait délégation d'artistes, comédiens, musiciens, footballeurs, tout le monde est là. Et au moment opportun, tant que tu es subitement, tu as informé par téléphone que matin que j'ai na makalate. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Matin eza makalate. C'est le papa allait beaucoup. Matin eza makalate, papa la lobby. Pona nzela batu na ye pona kokotela ekosimba te malamu eke kuna na kauka place eza facile kote mutu nyonso akoki kozala kimia nde yango wana matangi ke kuna. Mais selon source information Alain et puis na côté famille moi si ba au Canada qu'est-ce qui se passe en fait parce que yon doza mieux placé puis aux voisins ni ne se passe moi nous no yokaki ni ne se passe en fait. Alain moi la famille moi si ba au Canada po famille moi si ne balingaki ndenge ndeko na bango akufaki baye basangani na ba mikolo ya bango net banoko na ba mamaleki ya mwasale basala programme place nini matanga ekozala sikoyo ba kutana kite po basala programme wana ale azu de son na ndenge na ye ke neti ya na lobi ke babalaki ye il faut balela ye epa na bango moko. Nde famille ya mwasi basilikaki babi bakozwa deso bango moko te il faut ba yoka na bango nyonso po bazwa liloba moko lokwa ba bazwi deso na ndenge na bango bango pe bake na ndenge na bango emwe bakabwani famille ya mwasi bazaki kweta kuna ya ngaba mobali na bana baza na kauka. Donc mbutu ezali côté ya famille ale mabana et puis na côté famille mwasi. Donc famille mwasi bakesa matanga na bango na ndenge na bango bino pe bata quartier bosa na ndenge na bino ale mabana et puis na ba artiste comédien bakesa na ndenge na bango siko finalement ezani biso bato a quartier so ezali tosala ndenge na biso mais bomoni mouvement lokwa tozolanda kaka papa ale na bana na biso mwe totika bango ezate tozala na bango tango nyonso kuna na kauka tozala na bango kuna koto epa mwasi tozokende vema te tokende te netinga na okende te na bibana na bien na bibana na ngande tovanda na bango na papa na bango na mwasi na passe atiki bana combien ati bana 4 basi misatu mobali moko mwasi ya liboso Sarah ya mibale Ephraim mobali ya misatu Neftali na 4e Emerald ya liboso za ajini ya liboso za 19 ans. Bon lui étant qui analyste étant que voisine ya collègue artiste et comédien étant que voisine ya collègue artiste et comédien message de fort ezanini pona ndenge moni événement et puis conseil ni repesa na artiste et comédien soit na avenue
na place balela mutu mais comme ya ba querelle et comme ya ba division entre côté ya famille ya mwasi et puis côté ya famille ya mobali yo koloba nini nakoloba mutu soki akufi makambo ezanga te eloba maka bongo naza posaka tolela mama mito esika moko ndenge toza kopanzana boye na nde transport eza komata banda atikauka 2000 francs po nde tobeta lere to bamisuku bazokoma te mpo na transport sikoyo naza posa tozaka esika moko mpo tolela mama mito na kimia ya kopanzana boye eza malamu te o mpe bazoyoka o biyoka yoko na yoki o ale boye o mwasi boye eza bongo te koyoka na musika na babiso tovandi na bango esika moko ya différent nde yango wana. Bon, yo peno za source information. Est-ce que selon des son vivant, comment on a ni pesa so kombo na ibato balandaka puis ba yeba su kombo na encore une fois de plus. Kombo na ya moi auto kufa ya ale. On est mamicho. Oui, mamicho nani? Yamboka nde. Yamboko bosanya. Yamboka na bosanya. Bon, des son vivant, mamicho des son vivant na mobile na est-ce que bazaki pour garder toujours ba bonne relation, bolingo na bango ezaki à bon état ou bien ezaki déjà ba division na kati parce que c'est comme à niveau parce que famille siliki eli mobali. Non, bavandaki kitoko. Bavandaki kitoko mito na comprendre mobali na ye aza artiste. Oye mopanda oyebisangaki ya lui, mobali na nga aza artiste nga pe na leka na nzela wana na ndenge seki nga na tika ye a continuer. Ata nga pe na meka kotuna ye ndenge papa la jouaka na basi na yoka nde na beza musala eza musala biso to lelaka afutela ndaku afutela bana classe makambo nyonso eleka na famille na biso akataka makambu eza vie na biso wana bana kanga misu na zipa pe matoi bavanda kitoko bavanda bien. Est-ce que ça joue am te bomi ete o teza joua teza ka maladie la maladie abela maladie nini détail biso to ba maladie yango ezaki nini selon ba rumeur maladie abela cancer hématite soki ke babikaka na mbongo kande balobaki soki basombaka liwa na mbongo mais mamicho aza na bomoi masa bikaki asa bikaki bon lokwa pe eza mokano ya nzambe kokisami molimo na ye pe manakimia. En tout cas, merci à tous ces pays, en tout cas pour la gentillesse, nous puis vraiment merci pour les détails et tout. Alors, bandeko balandi, bouti kolanda binomoko Sir Louise. Apesi ba détails et tout. Famille ya mwasi. Bake ko sala matanga na ndenge na bango. Ale mabana e wa zali artiste et comédien. O mokili mo meyebi. Azo sala pe matanga na ndenge na ye. Batu ya quartier ba on peut balobi ba sa matanga na ndenge na bango mbutu mute koti finalement tozo ebate où allons-nous avec cette affaire na vinanga na sikaka soki na sepelisio papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa ye na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ministère yo sans présence non voilà, toujours continuer la interview Nabiso à côté il y a un monsieur lui aussi qui rapproché il y a Alain Mabana ou Azali artiste et comédien tu retournes avec quelques questions bonjour Ndeko. Ah bonjour papa. Bonne santé. Kitoko makasi mais fachabo mabiso mabe. Te nga tuni mamba fatite. Là tuni mamba fatite aiza mamba matanga. Vous comprenez? Donc on a gardé un pour la prochainement. Tout yeba. Biti vraiment tout matériel et kiti, ba caméraman et puis na ba journaliste. Tout yeba qui matangeza awa. Nini wo peneza la cause qui no matangeza chuchuté. Est-ce que bino ba ta quartier bo menacer ba artiste et comédien ou bien ils ont ni en fait expliquer monsieur. Te je poser vraie question après répondre pour la question posée. Qui makala na biso insécurité ezati. Hein? Balonge matanga parce que ayebi pour ni asenini alongoli yango. Po ba na makala so monika artiste ye kotole. Monika artiste ye kotole. Déjà yango na si collègue na papa na ngala na papa longola matanga awa chango na kauka to kelole la mama na kauka. Awa premier jour kuti na batole derrière comme artiste yango kuti na ye bakete ya mwasi belle fille akabela bango $50. Bo ce que qui sous des jours. Akabela bango combien? Yango papa là je m'attends à même babé za 2 places.
na kauka na ngaba yangaba kuna eza ya banani parce que yangaba eza mpe kaka famille ya mwasi babomani kaka tant le jour mwasi asa nini akufi yango basa nini bakaboli famille déjà na kati déjà mbutu ezalaka abwaka makambo te mbutu ezalaka na kati mbutu eza na kati mpo na famille moni mutu so akufi fo bofanda bosala nini tosolola mais bao basololi te ka le même jour mama akufi ka le même jour apanti matanga oke kote mosusu eke kote mosusu yango toleli biso tokei kota papa tokei kolela mwasa papa na kauka yango kenda kuna nake elelo kuna zali kuna kabenga 15000 mais elo pe bomi bino pour que artiste ba susu ate bino mo boke mabe bo mona mutu bobandi panique bo moni ngapela zanga artiste na ndenge nanga ngasa mona artiste na peseka mbote ko tolea pa na ngela ngati ba toleza ba kuluna nga zanga kuluna tenga zanga star joueur. Ok, merci beaucoup Bolandi Binomoko, deuxième interview. Toujours clôturer na maman. Bolandi Binomoko, comment le monsieur a ses défauts. Donc merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa Nangaï. Bonne santé. Santé ça comme moi bien. Maman, s'il te plaît, tu yeba vraiment. Batu na mukili mo bato yeba ki matanga zana commune ya Makala na avenue Kikweta numéro 72 bis. Mais tant que kiti ba rimer etamo na réseaux sociaux que matanga za susute. Ah wate, qu'est-ce qui se passe en tant que maman? Eloko za problème za kifa ba yokana. Micho avandi ana Makala awumeli na Kikweta. Alongo likolo, alongo mapanga no zuma mibaleti ayo suki sawa. Asa mama soto lingaki makasa bando sola malamu. Problème za kifa ba yokana papa tikata 2 jours. Asima 2 jours wana ebisi sote tolongola tokende kuna na kauka bato mingo zomona bazana sengote. Tozokende ka pona neto vandangi na ye na bana. Yango moni monti tolongwa kuna tokende te na ngaba bana kuna basate kuna famille ya mwasi kuna leo tokende kuna bana na papa ndenge pa sololaka omoni yango moni tokende kauka mais sote problème ezate entre famille na papa na mama boyoka desaki na ngote so bayoka daka on solongo zalate oza kwa ba créer des autres. Donc des autres où c'est pas nani pas ya famille moi aussi je pense bango mibaleti faut bayoka na. Est-ce que j'ai na yoza maman est-ce papa na mama bayoka na kati est-ce que aller mabana na moi si na itong bazaki moi ça zaki na bon bando sola vraiment bien makasi bando sola bien bazana na problème te ya ka kufine makambo ebimi bando sola bango bien na bien est-ce que aller la kisaki mbanda tende sali ni biso tuko mona biso mbanda te ata mutu te to tuko mona biso te ata eloko te wanza makambo na bango ya kuna komi ndenge nini kasi ngana tuna mbanda azala te wana eza bango na biso moto tuko mona biso eloko te tomoni papa bazaki kitoko na bana na makambo nyonso na biso bataka quartier eloko te. Matanga ezana oya famille moi c'est na avenue nini na Kikweta na ngaba numéro 6 Kikweta ngaba ka avenue kaka c'est avenue kaka okati prince numéro 6 okati prince ngaba ko ya Kikweta liko ngaba siko Kikweta numéro 6 bon yo teke mama conseil nino kopesa na citation comme ebino awa na Makala matanga ezaki ya Makala au moment porter matanga ezai susute yo teke mama conseil nino ezaki nani biso passe na ndenge nini vraiment azomona ba batemba ba sepelite po mama na pesa to va na ya na biso to va na mama wa ndako ngoyo po tolele ate kolongwa te tolele ndambu comme ça toke kuna omoni ya toboyi te po papa bale na mbongo eza droit na ye ya kolongola mama kende kuna mais biso atakati ya ta yo moku eza ba mama msu baza maladi makolo passe ba transport na nezobom toleli mama ta dejo sima ya ngolo bate tala problème eza boye tolongola matanga tokende kuna wana problème ngalo mususu kaka na koya ko pansana esali biso bien te passe na motema na bisayo. On a qui coûte combien? 6, numéro 6. Ok. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Mbutu muteza na kati ya Makala. Donc bana quartier ya Makala batomboki. Y compris ba image za ba kozwa. Balobi que non matanga o eko se déplacer te parce que o akufa na liste na bango ya na bango mama na bango. Ba sepelité. Donc président Ale Mabana pardon, fallait trouver comprimer ensemble na bana quartier et puis na famille à moi aussi. Des autres ouais côté beaucoup découvrir très bientôt. Tokei. Oh maman